Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour. Mbote mingi na mnesu tuba ibolinga kama maman Eliane Nitu. Na pesi bine ba mbote ba ebwe ma vipi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Abonné bande konanga boza malamu kimi ezali na lobaka toujours ke kona na kolamukeza habitude de te tango nzamba pesi biso pe mabomoyi te bana kokumisa nzambe te pesa nzambe merci parce que mingi pe tolalaki na bango na butu na tongo le tolamuki na bango te, ce n'est pas parce que bango basepela ki po bakende ezaka nzambe ndi asepela ki azwa milimo ya bana na ye. Alors biso o toza na pema toza koloba te bana kokumisa nzambe te pesa nzambe merci po Bible lobi ki ce qui bokumisi ngai te na kosekwisa ta mabanga esa nini ekumisa ngai bongo te Bible mutolo ba bongo te ke ce qui bokumisi ngai te wana ezo loba nzambe lobiki ce qui bokumisi ngai te na kosekwisa ta mabanga po esa nini po ekumisa ngai. Olo na palata ezaka ya nzambe azelaka te biso topesa ye ata ndenge tokendaka na l'église topesaka mabonza azoka na yango te topesa mabonza na église te ba offrande azoka yango te. Bato bazoka mabonza wana eza bato basalaka na kati ya bitonga o ba pasteur bamutu bazoka mabonza wana basali nini basaleli yango. Nzambe azaka na posa ya reconnaissance ana posa ya gratitude parce que ayebi ke ya pesaka biso nyonso to o biso to lingaka tango tela nzambe pesanga boye nzambe pesanga na sima nango alingaka nini alingaka to reconnaître kaka aza nzambe to pesa ye ka merci. Pourquoi na lobi bongo boyebi Yesu tango asalisaki bato bayaki na maladie ya maba bazara 11 to 10 soki na bosanité tango bakendaka tango babikaka bazilo biko bakei tango nanu Christ a traité bango na maladie o bango bazaki nango o ezeko tungisa bango bambula ebele o bazaleka kokwanza maladie ya mpese mukolo Yesu aswanyaki bango to pa traitaki bango tango babikaki bakendaki tango bakendaki bango nyonso babosani ke tozalaki na kati ya pasi tozalaki na maladi na nzoto meza na munganga moko oyo abikisi biso tozonga tokende pesa ata merci 9 bakanisaki yango lisusu te bazalaki na reconnaissance te moko na bango azongaki na makolo ya Yesu ayokoba merci Christ na ndenge obikisi ngai yango na toujours ke nzambe azaka na besoin ya reconnaissance to reconnaître kaka kaza nzambe te bana kopesa merci kolala eza volonté kolamuka ezalaka grâce. Alors na pesi merci mingi na biso surtout obolinga ka maman Elia Nitu obosepa bemisha maman Elia Nitu toute fa na lobaki soko za mutakanda kotala ngai te po osepla no ngati nalobaki soko za mutakanda kotala ngai te po kosepela na ngai te somo koza mutaketo kotala ngai te po osepela na ngai te somo koza motema likundu kotala ngai te soko za motema bololo kotala ngai te po osanini okosepela na ngai te poso tanga na boyeka litama boy sans maquillage sans tricage sans filtre naturellement belle
je suis la belle créature de Dieu. Parce qu'on zamba la musinga na makasi. Ape singa pe mabomo na ko sepela te pona nini na ko kumisa nzambe te pona nini. On a ba keso za mutakanda. Ko tala ngai te o po sepela na ngai te. O mondo osiliki apoza mutakanda. Toko solo la boy. Merci mingi na be soutenir vos disposateurs na bino pona ko tala maman Eliane tout pe pona ko yoka maman Eliane nitu. Ape si bino merci. Namoni mikolo vraiment en tout cas Bo consommer ba émission mikolo bien. Et moni pe sikoyo, bozo talango bien, nami sumongo ya bien, bozo comprendre ngo pe malam. Yango sepeli singa. Comment na ba commentaire. Oh bozo na ba ki bo solo na ba commentaire, bozo solo la. Et la conversation ti. Toujours solo la, ninga to so na eza conversation, biso ka commentaire. OK, tu m'as commentaire au lobby moi et ça la bien. Toza ko solo la, toza ko partager, toza ko dialoguer. Bato bele ba bien en tout cas maman to ba émission c'est biso mikolo yo. To sepeli na ngoma makasi. To boyite, so makamo eza na toile. Sala kala yo pe. Mais soko sali en maman ni to ko umela kawana mingi te. O sali 2-3 fois o tiki o zongeli biso na kati émission na biso ya papa nous pour le mariage, o zongeli biso na émission na biso éducative, o zongeli biso na biso ba conseil. Moko yebisinga lobi mama nitu. Ko sala ba émission zo leka sur la to makambo ezo leka eza mabete yo pe sala bo bato ba sala ba on ba na permission yo zo l'interdiction on interdiction te. O sali na yo. Mais soko sali yango ko melaka wana mingi te. Osali ozongeli biso na émission na biso oyo ninge to mesana na yo mama biso ningo bokela biso litama kwa mama Denise to mesana na yo ndengona moko lobi abi na soka na talio kaka na yo ka kesengo mo abi oh tiko abi bongo distributeur de l'argent na osepela tendeni na yo ka kesengo mo so na telo mama nitu oko comprendre te mo so so abi singa lobi mama ndengo lo bakoza deuxième mama. Nga mama sa kufa mwana mobali s'il vous plaît binga pa États-Unis. Nga mama sa kufa mais ceux qui kaka natal abi o consola ka ngai. Ceux kaka natalio ba gentillesse na yo ndenge ka mama na ngazalaki. Mama na ngazalaki ka boy. Mama na ngazalaki so boza anda ko pesa ke sengo azaki gentil et tout mama tika biso. Parce que gentillesse wana nazoka ngwe pa na yo. So na yeka ko tala yo obika et ça là vraiment et c'est ngoma makasi naloba toujours que nena yaka boye émission ngeza pona obebisa te kasi ezala rande pona kubungisa nena yaka nena pona obebisa te nera ande pona kubungisa oya zangi esengo azo esengo oza kina posa koyoka lelo komoko bo ayekola ayeba oza mutakanda atika kanda kande nunisaka oza muta en atika en eza mabe ememaka na lifelo. Mwana nzamba azaka mutakanda te, mwana nzamba azaka muta ente, mwana nzamba azaka muta motema bololo te, mwana nzamba azaka muta motema likundu te, mwana nzamba azalaka mutu ya esengo. Alors lelo to solo la boye, ka makambo na biso to solo mikolo makambo ya bapaya na kati ya ndaku. Eza na mama moko abenginga po ebisanga ke maman Eliane. Na sepeli mingi na ba émission oyo sala mikolo yo e ko édiquer bato ebele. Bato ebele bako se retrouver na kati ya ba émission ozo sala. Biso nyonso toza ko se retrouver na kati ya ba émission oyo. Abi maman Eliane ngai na yambaki mbanda na ngai. Na yambi mbanda epa na nga na ndako. So na lobi mbanda boyebi ke soki bobali na libota moko o mwasa ya o mwasa leki tobenga na kabanani bambanda. Abi na yambaki mbanda na nga na kati ya ndako epai na ngai ayaki vacances. Mbanda uta ki États-Unis ay en France. Ay na bana na ye mibale. Na vandi na bango mbanda salaki epa na nga 3 semaines ya vacances. Tozo vivre bien. Nazo lamba, tozo lia, toza ko solola. Mais maman Eliane oyebi ke ndenge ezala kaka soki bobali quelque part na libota, boza bambanda bokutani, kotonga ezanga kate. Ya solo na ndimi ke to vandaki na mbanda, totongaki libota. Totongaki mama bokilo, totongi papa bokilo, totongi basemeki, totongaki bango.
nga soki na lobby ye pa lobby nga na lobby ye pa lobby nga na lobby ye pa lobby tozo solaka ke ha Jeanne penza ya mimona penza na famille oyoko yende penza mama mokonzi ya famille Jeanne nenga konzaka bango mama tika Jeanne nenga konzaka liboto yo soki ata bango nyonso babili kambo mais soki kaka Jeanne na lobby ya lobby ka yango wana moete mama moete ngako tutango bayaka kobala ngai oyebi ndenge bachaka maputa na se wana batandi maputa na se ndenge ezala kaka pona mwasi pona mobali aleka mama yoka Jeanne nini yango boye botandela bato maputa ebele boye siko bolinga nde bapesa nini bolapesa na bopesa bino mbonga maputa botandi maputa misato bapesa bino mbonga maputa misato pona nini bapesa bino mbonga maputa misato abi mama bapesa ki 20 euros bande kona to babi mama ta yo moko to chili bino penza 3 super 20 euros bon bolingi nini yango bolingi nini elo nini yango bolingi bapesa bino combien bazangisela bino mbonga maputa onyoso abika na porte wana moko semek moko sakazo betela mopaya oya yaki au betela mopaya lisolo mopaya oya yaki pa na eko mbanda o awutaki États-Unis siko oya France ndazo betela lisolo bi moye te mama oyebi ke tango bakoti ndenge zala akekende kozwa mwasi to basenga ne balaka bo pesa mwa ticket kaka ye Jeanne kaka akamati abimisi 5 euros babi famille bi mwasi okende kobala 5 babi mwasi ba okende kobala yena ami da châtier abi Jeanne aloba abi maman Jeanne abi mwasi yango bo ba pesa combien yena ami da châtier abi famille yaki kobala batala ni babi mona okende place a moto boye semika ninge ni kam kwa liboso ba ye kobala mwasi maloba mabe boye mona zoki na moto mona zoki na moto alors ndeko musozo kana mobali akamati 20 euros abimisi apesi Jeanne abotoli 20 euros wana ya ozo botola obotela ngopoani azudi yo apesa 20 euros wana a garder alors famille tango mona ki boye ba moni ke Jeanne déjà azaki bato baza akina famille moko boye ko bala mazui matata na bango libota bimiske ya muta matata kaka mukolo boke ko bala mwasi ozo bimisa déjà ke yo sa muta matata ninga Jeanne bimisa déjà matata tango apesi 10 euros ndeko mwasi pe aboyi kozo 10 euros ngo bazuna 5 euros na liboso bazongiseli Jeanne bakamati baye babimisi mwasi abimi me babetela kena lisolote po talaka baye ko bala ye mwasi abimi mwasi abimi ndenge zala kaka bapesi biloko na bango ndenge ezalaka bamasanga tu Cécilie ekomi era kolia bakende ko se servir boke ko se servir Jeanne kaka ye mwasi babalaki aye ya Jeanne ma Jeanne kasi bacheli biloko ko se servir na nzala te ana nzala te abuda ana nzala te baninga balie na fête ya boyi kolia wana Jeanne abokolia tango bakei famille yebisi mwana na bango babi semeki na wana mama Jeanne wana tala vato ya kozola leka kiboye Jeanne pe tango yoki lisolo aza déjà na kati ya ndako libala ayebisi pe mobali na ye lobi po nini ya Jeanne azala aboye baninga bayambanga bien na kati ya libota ya Jeanne kaka oko benge bo pese mbote okazaka pio tala kutu mkobaki kobala ngai aliaka te tala le kaka boye le kaka le abia bon ele kaka bongo ele kaka bongo bobi mibali moso alinga te ba toucher basi na bango ezaka bongo ezaka bongo babetele nga lisolo te bayebsenga te batafai bayebsenga te bayebi ke ngai pe nazaka moto bayebi ke nga pe na mosi na nga linga ba jete ale ka ndenge ezalaka mukolo musu bakutani na libota tawa bakutani boye na libota ndeko asouleve lisolo te abi ya Jeanne ye bayebisinga ke mukolo bokenda mambo kobala tokenda kobala nini mosi na ngai o se comportera boye
C'est que tant que je n'ai pas mwana bon mobile tant que ndako bala za na stress. Mobile azali mais ba comportement oh je n'ai pas là. Il y a focaliser na ba comportement janté, il y a mon ambiance. Ya nini ndenge ka ezalaka. Mais ba ndeko moi c'est ko ba comportement wana nde penza ba yeko yebisa ndeko na ba boye est-ce que ah ta ko tumwa libala ya jane ninga sala ki boye boye. Yango ya zongela ki ya jane. Oui, je ne sais comporter qui m'a bien, moi, il bala nangai, tala na belle famille nangai, kuna otika sango moko ma bien, ningo zaba na belle famille, ni ba comportement nous ezalaki, ya je ne sais qui bien te, boy na boy ngali bongo tenga la bali mos nanga, ninga za tranquille na mos nangai na likutu te, et puis mos nangai bisinga soka zo benga yo répondre ka pio ka bongo, ozaka ka froid bongo, en tout cas ngali na bongo te parce que yo za libala na mobile ngona occuper ma kamanda kuna ote, donc ngai pe na ngite muta déranger na libala nangai, na vala mos nanga parce que boyebi mabala ndenge zarabo yana basi mosusu mobali ya balio mobali alinga ko penza za fana linga ko makasi mais ala mabala mosusu bobalani mwasi na fanatique mobali makasi ba bolingo zarabo bolingo ekoka na rati mama sikoyo tango babalaki ndeko mwasi oyo mbanda wana zaki te ya beteli mbanda na eli solo tale lekaki boy ya solo abi moi te ya jana pas zaka bizarre hein. Atera pe na binga na nga pe penza tia binga na nga penza te po na mona kaka ya linga okonza libota ya linga atali kamoza réunion de famille o kaka ya lobi fo basala tout ça ba commenter mbanda nde ba ko commenter sikoyo ninga vaneke pa moninga 3 semaines azomona ndenge nini mobali azingela ka mwasi na ye amona mobali ndenge na lingela ka mwasi na ye ba vanda ka bolingo kitoko na kati ya libala na bango bavandaka très bien. Mobala linga ka mwasi ne makasi. Alingela ka mwasi ne makasi. Soko aza libanda avant kota ndako abenga mwasi na ye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Clarisse, et là on y est en andako. Moi qui n'a autant de frigo, atali somba boy. Au moins mobali na biloko oya osenga. So azali banda, au moins Clarisse abengi. Chérie, isomata KFC nango bana bali encore ata na kati ya ndako to bimana biso libanda te mo eza makasi bobi na baite na biso mo eza makasi to bimate soma KFC sanga satana McDo ya nango pona bana balia na ndako to lia KFC ba balia ta McDo au moins mobali ko somba akoya nango so bana kati ndako bafandi chérie oyebi ki loso esili na bosa na penza ko somba loso mobali atelemi aki donc nyoso tout na senga la mobali nanga selanga maman Eliane mobali nanga asalaka sans hésitation. Alors, mbanda nanga o nakati andako. Ndenga mona kinga na vivaka na mobali nanga nakati andako. Ndenga mona ki bolingo na biso na ndako ndenge tozalaka. Ambiance nanga la mobali na bana na biso ndenge to vivaka nakati andako. Et ça la ki peke
petite sœur nanga pe ayaki et pas na biso tant petite sœur aye akutinga nazana mbanda nanga avant d'aller ka 2 jours ake na ye parce que petite sœur tamanga kende mobile nanga tu oh okoma kende yabe na kende zela na kende petite sœur asengi kutute abi zela na kende kotika yo na gare azu petite sœur ake kotike siko mbanda nanga oyo atalinga nde na vivre na mobile nanga a comparer ninga vivaka na mobile na ye esali ye zuwa esali ye keto epesi ye motema mabe epesi ye motema mabe ndenge tozo vivre na mobile nanga ngai pe na vanda te ka dezaka tozo solola parce que nga na vanda na bango na ndako moko te na yebi te ndenge nini ya vivaka na mobile ne na kati ya ndako o kabi en tout cas c'est méga zaka bien ataza libanda so singa osengi ka iloko foye nango yabi nga mobile nanga zaka bongo nga mobile nanga ntuka linganga makasi nga mobile nanga nyoso na sengaka salelanga boye sala boye asala nyoso moko ta mususu nga na sina ke kolala na tikita musu basani okomona yemo azu basani na sukoli ya bongisi nga pe cuisine bien no la mukana tongo na kuti penza mobile ya bongisi nyoso en tout cas côté wana na beta libako na zelo na za bien na mobile nanga to vandaka très bien makama mike ezanga te me biso to sona na biso te ke o to swana ki boye makelele ka ndo moni to vivre bo to zala ka boye to zala so ba to swana te ke to swana ndako makelele to zala so na ndako makelele te to zala vraiment bien na mobile nanga ai maman Eliane mutu na beteli lisolo nzoka ndenge nga na zo vivre na mobile nanga e pa na ye za bongo te e pa na ye mobile na ye azaka dictateur mobile na ye aidaki na eloko moko te nga pe na yebi te ke pa na ye azalaka bongo na yeba kite donc nga na okumisa mobile nanga nazo pesa mobile nanga ba éloge naza ko sepela nazo ko biso tozalaka boye mameli biso ndako na biso tozaka to vana mobile nanga to che musique nga na mobile nanga na bana to bini na biso ba ambiance na biso zaka bona en tout cas pa na biso soko ye okosani tu vas pas t'ennuyer de tozana ambiance mo kitoko na kati ya ndako abi maman Eliane pendant que naza nambanda na ngana ndako na bana tozaka na réunion na biso ezala kaka 5 personnes na réunion na biso 5 personnes nanga mo esali biso 6 personnes alors baninga langa baye na ndako baye kotala ngani to sala ngane to tambola yo yebi ma ba réunion ninga ezalaka baye siko temps bazwa na lambaki na lambi penza biloko ninga ezalaka to vandi na baninga to lie to sisi ko lia na tiepe ba biloko na bol baninga pe ba mimi nzoka ye ninga yaki wana amoni ngani na o vivre et pas na yesko vivaka bongo te ezo sale motema mabe abi bino andeza la kaboye et pas nga za boye te ngatu mobile nga linga kutu papa na ndako te ngatu na ba camarade nga tukuta na kana banzela ou bien tukuta ni kana église mobile nga vraiment alinga batu na ndako te en tout cas yo vivaka bien ya bien te nga boye penza en tout cas ngai boye en tout cas mobile nga pas na réunion na so aki kota ba réunion na pas ki so ba camarade ne ba na yambi bango ngatu vivaka na biso boye alors mona kindenge balinga ba vivre et ça la kezuwa na kati ya motema ndenge ça la kezuwa na kati ya motema tango alongwe asilisi vacances na bana basali 3 semaines na bana yemi bale na France bango ba kuta na États-Unis kozonga bazongi epai na ye na ndako epai na ye azongi epai na ye mbala moko abandi ko ba mobile ne yo kutu tala ndenge ozalaka oza dictateur ozalaka gentité ata na yebso kendo soba mai okendaka te tala kutu ndeko na yo kuna ye mutu asala makambo nyonso asukolaka basani boyoki moninga beteki lisolo ke soki na fatigué atala ke kolala na tiki cuisine bongo okomona mobali nanga akamati asukoli basani abungisi cuisine tana na mukana tongo na kuta cuisine bien moninga kutu kuna asukola basani akenda kosoma ba KFC akenda kosoma ba loso saka nyonso yo linga ose loko moko te yo salisa ngai te tala ninga vanda kuna boyena bo azui siko comparaison ya ndako ya semeki na ye akekolobela nani mobali na ye alobeli yango na ndenge ya kitoko teke en tout cas nena kuti kuna nde bavandaka ye bongo yesko akeko kosa ba réclamation na ye mais na ndenge ya mabe akeko kosa ba réclamation na ndenge ya mabe tango aseli ba réclamation na ndenge ya mabe abaki susu liko nango famille na bino kutu
famille na bino moni ya na bino omoni ya Jeanne kutu ninga zakawana tala kutu mukoba kenda ko bala ayebisinga kutu moni ya Jeanne ayebizale donc nyoso ba yebisaki a répéter ma répéter on a ndenge dialogue ta répéter on a ndenge ya mabe tango a répéter on a ndenge ya mabe ayebisi na mobali na ye tango lobi yango mobali na ye asiliki abengile kina koto abi donc yoni ngoza wana bakoma ko sokolisa ba sani na ndako yo siko soko saka makambo yo salaka ndenge mwasi nga uti kuna alingi nga na sala ndenge yo salaka ngana to comportement moko te et puis mwasi na yo aza songi comment est-ce que mwasi na yo akoki kotonga famille tala kuta lobi boy a répéter o nyoso moninga ayebisaki nyoso basolo laki nyoso mona na kati ndako wana ake koloba na mobali asuki sika na mobali na yete abengi pe lisusu leki ya mobali na ye bino bolobaka na ngai awa ngai kaka mwasi azaka na soumission mwasi fayo kaka mobali kuna esika na ruti ndeko na bino mobali kuna ye basokolesaki basani ye mutakenda kosala bacourse ye mutakenda kosala boye ngaso na sali kali kabumona nga mutu mabe mukolo bakende ko bale ski nga nazalaki tala kutu alobi na ngai ya Jeanne ba comportement mabe ya Jeanne mukendo mukolo bakende ko ba ya Jeanne aboyaka kolia ya oyo petango yoki likambo etamboli libota mobimba likambo basololaki entre bambanda ta bobali libota mo bambanda bokomi kwa ba sœur il faut bozana boyokani oui bambanda batongaka ko otongi pe semeki botongi pe bokilo en bien ou en mal ezalaka nango makambo ezalaka nango ezalaka ya sikate c'est depuis la nuit de temps ça existe ezalaka albi maman Eliane siko mobali na ngala nyoso wana elo wasepela kite abili kambo ya Jeanne to solo la ngona yo est-ce que zaki sou nécessaire obetela li solo pourquoi obetelié li solo ya likambo wana oya ya obetela ke pourquoi ezali kambo si elekanango pourquoi obetela ki tala siko ninga ke koloba yango tala siko famille communication avant du téléphone moi c'est dans ça sugi moi c'est dans bakomika kobenga obaya mwasa sungi mwasa za sungi et mwasa na za boy yango monela yo yango na yo koma garçon de course okoma osaba course na ndako yasa ke lokote yo mto sama kamunyoso opasa aspirateur na ndako okombola ka ndako oskola abakisi na ba pilipili na ba mungwa maman Eliane na koma ki mal vu na kati famille mobali kanisa ke bango nyoso basangelinga bango nyoso Hier, vous t'as protégé, a condamné, mobile n'a protégé, m'a condamné, mais pourquoi obéter ma solo? Est-ce que c'est nécessaire pour y obéter ma solo? Obéter ma solo, pourquoi? Il y a ma cambo famille, obéter pourquoi? Pourquoi obéter la qui? Il y a papa, nandimi, na bete la qui? Yepe, abeta qui? To solo laki, to tonga ki famille, to tonga ki papa, bokilo, to tongi mama bokilo, to tongi naba semeki. Mengai, oyo ya lobaki, na kolobate. Ce n'est pas parce que ya ke koloba, oyo nga na lobaki na lobaki na nenga sungi te, na lobaki na nenga ezala kaka, to tongi kaka pa ito balela. Ezaki na nenga sungi te, mais le ko ya ke koloba, nga na koko se comporter le kwa yete, oyo ya ye ngai na kolobate ya ye nga na kolobate poso ke na lobi ya ye eza bombe omoni oyo ya lobi ali mama pamba pambo eleka na sala yango oyo ya lobi oyo tosololi na ye ya pamba pamba eleka na salon yango oyo ya lobi me nga soki na lobi na loba sikoyo oyo ya lobeli ngai oyo yesu lobeli ngai eleka na chambre kati ya chambre na bango libala na ye wana ekokufa mobali ne wana akoboya ye
Nganya lobine makambole kana salon na cuisine. Ya problème te. Ata yo moko mobali na ngando oza soki na yebisio o ya lobaki nanga ya bango ya kati ya chambre. O sepela nango te. Mais na koloba te. Bo bambanga mabanga, ninge bobozo bambanga mabanga, naza mwasi mabe, boye na boye, tout ça, ce n'est pas grave. Yaye, na koloba te, na bombi. Abi, Mamelia, na bomba ki na ngai. Likambo ya munene yebise ki ngai ya chambre. Nga na bomba ki ti. Meta ona mona ki. Eleka ki trop. Et pas basse meki. Eleka ki. Abi, Siko likambo munene yo ya lobi. Na loba, to na loba te. Na loba to na loba te. Po ye sikoyo apanzenga na basemeki. Ndenge to solola ki entre nous les mbanda ya ki koloba. Alors ndenge zala kaka na solo na camarade na nga moko na ebisi etala nga mikolo na basemeki na nga tozoyo kanate. Tozoyo kanate parce que mutu yo nga na yambaki na ndaku. Oyo nyoso ya monaki na ndaku. Oyo nyoso to solola ki. Oyo nyoso ya yokaki na oyo amonaki ake koloba na belle famille. Mais tala ye a confia kinga likambo moko ya kati ya chambre na bango. Na loba to na loba te. Likambo ngoni ayebisiye. Tala loba ki nanga boy. Soki na lobi likambo basemeki na ye. Bayoki yango. Mobali na ye. Est-ce que libalo yeko vanda soki na lobi likambo yo? Mais na saleli ki mukolo. Bible lobi kozongisa mabe na mabete. Yake koloba abosani ke aloba na nga likambo munene. Yango na ngina loba bande ku Bible lobi avant koloba likambo faut tourner le mona 7 fois. Soko solo likambo na moninga. Kokangaka o moninga loba kite na motema. Yebake yope ozana o yopo bimisa ki olobaki. Abi a parti a wana mama Eliane na linga kalisusu ko yamba batu na ndaku na ngai te. Na linga kalisusu te. Yango to na moni boseba émission oyo ngabi fona benga mama Eliane na yebisa ye. Ndaku so boza bino mona kati ya ndaku. Makambo na bino na ya yo na mobali na yo na bana ikosuka kana kati ya ndaku. Bapaya mingi bazaka soki ye na ndaku na yo. Makambo ezoleka na kati ya ndaku na bino akomema ngo libanda. Akobanda kokende kobeta ngo libanda. Alors pona ko se protéger soko lingi bongo te makambo na bino ebima libanda il faut ko éviter makambo ya koyamba bapaya na kati ya ndaku. Yamba ye mukolo moko mukolo mibale akende. Metalanga to vande na banda pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, maman Eliane, na vanda na famille ya mobali, toyoka na kalisusu te, kaka pona mbando nga na yambaki na ndako, makambo yo, yakende koloba, o etambola ki na libota na bango mobimba, esala ke nga na famille ya mobali, toyoka na lisusu te. Malgré to bungisa, mais toza lisusu nenge, tozala kalate. Malgré to bungisa, mais toza lisusu nenge tozala kalate. Yo yebi kisemeke ndenge zala, kisemeke zala kitamata. Na lapa. Ko yamba su mutu na ndaku to vanda. Yango na soki oza na kati ya ndako libala, ozo vanda bien na mobali na yo. Eke oza na mutu moko avanda bien tela libala na mobali ne. To oyo basalela ko basalela ka ete ndeko mibatela kobeta masolo te. Koloba yango te vandisa na motema koloba te. Koloba te. Ya lubinga mobali nanga tika. Mobali nanga yumo ozomona te. Zana bingi kake asoma ka efsa ko yanango. Nani ayebi te ke na mboko apoto mibali basali saka basi. Mibali wa malamu bazali akopasa aspirateur,
akocha basani na machine baza kutu ba repasaka bilamba bazali mais sauf que nzamba sala biso ndenge moko te batu to kokanaka te yango bozo mona siko batu bakomi ko boya koyamba batu na bandako na bango na makamba vacances oyo oye na ndako ya mutu okovanda kimia te okozwa makambo moninga nyonso ke kosala nini kobimisa tala mutu azalaki na ye bien na kati ya libala na basemeki na ye bazalaka ba malamu ya Jeanne malgré bizaleli na mabe mais moi ça toujours na komikitsa pa ya Jeanne avant ya Jeanne kana nenga technique avant ndaka ebike ya Jeanne au le premier jour ba ko bala ngai azara contre ya Jeanne oyo azara problématique ya Jeanne oyo azara boye ayeba kiningi na kovanda na ya Jeanne mais lokola kaka ya tonga ki ya Jeanne epa mbanda na ye lokola kaka mbanda zoki makambo na zungu c'est pas ya Jeanne ya Jeanne akoma susu makambo mabe plus pona nini pona mbanda oyo moninga se confia ki epa na ye oyo moninga betela ki masolo tala boye ya zunyo sazungu se wapi na famille ya mobali bande ko foba keso bobale sika moko bovandi bokoyi kotonga ezalaka mena ndenge siko makambo tozo komona ndenge eza boye toye parce qu'on a kosala attention koyeba na komi kebisa koyeba na kokeba koyeba na kokeba olobi likambo boye balukeli boye olobi boye balukeli boye et voilà ce que bato nyonso boseli ba programme mois de juillet mois d'août pona ki ne pas ya baninga tant bozuka makamba boye boye baki boza ba bienvenue te na ndako ya bato bobongama bokende na ba hotel na bandako ya bato mokili nde ekomi lelo ekomi kobangisa ndeko oyo mwasi autaki États-Unis mobali na ye azaka sympa te mobali na ye aza dictateur mobali na ye avivaka na ye te ndenge amoni semeki na ye aza kovivre na mwasi na ye siko atali ndenge avivana mobali na kibomango atali ndenge semeki azovivana mwasi na ye oliaki ndeko na ndenge malamu yake na ndenge ya mabe yango la ere mosusu mpe koevite kake na ndako ya bato na bamakambo boye yo ta moso mona mobali nyonso auti mosala apesa ko bizu te ozomona ke mobali otango auta mosala na mwasi maka bipopo na bipoepo ozonyongama alors na bakanda wana tango ozonge pa na yo okie kosala matata na mobali na yo il faut koyekola mobali na yo est-ce que mobali nanga aza na tendresse il faut koyekola mobali na yo est-ce que mobali nanga azaka attentionné so mobali nanga azaka attentionné te bosu bovandi mesana na ye kazaka na attentionné te so azaka na ye pe na tendresse te mesana kazaka na tendresse te kolinga te so okeye pa ya mutu okuti ndako wana nde bao vivre okuti tendresse na ndako wana okuti attention ndenge eza na ndako wana olinga pe ya yo pe koma bongo yo so vanda libala mbula ebele mobali no azaka bizali na ndenge na ye oye pa ya moninga omoni ndenge mobali ya moninga azovanda na mwasi na ye siko kanisi ke soko oke kosala nde mobali no akochange nzeto so etengama echange ya lisu te nzoto so ezokolesa esali boye echange yango lisu te moto so asakoli na bizaleli kati na ye achange ya lisu te alors nangaki na partage na bino nde ndeko ayebisaki nga alobi bo continue kobeta sete maman Eliane lelo oyo soki nga nazwa ba problème na kati ya belle famille pona mbanda na ngai pona mbanda na nga yango nazwa ba problème so na yamba mbanda na nga na ndako na ngai te ba problème oyo na nga nazwa ngo te potango azalaka mosika tosolaka na telefone jamais nazo courage ya kobetele masolo ya basemeki jamais nazo courage obetele masolo ya babokilo mais tango tovandi boye fara to monani nde courage wana esalaki nini eyaki tosala nini tosolola mwa makambo oyo tosololaki apo esalaki nini ebebelaki ngai alors ndeko ta mosu poza na place okende te
au moins qu'il faut qu'on ait pas ndeko wana na ke pas camarade nanga wana na ke ne pas mbanda nanga wana na ke ne pas semiki nanga soko kei e pa ya bato makamwa ndako na bango tika yango na ndako na bango kobimisa yango libanda te poso bimisi libanda obebisi bato mosusu nzela neti sœur oyo abisinga binga porte nanga eza verrouillé na lingaka lisusu te na lingaka lisusu te mopaya na ndako nanga ona yamba vacances never a partir mbanda nanga makambo asalanga ti lelo mama nito na zonga na basemeki mais to zonga penza te oui mama na voué que to solola ki mingi to solola ki penza mais na yeba ki teke muto tozo solola na ye lobi osani na koboma ngai to koma na basemeki moi à partir na ye na ndimi mabe na ngai ndenge na solola ki na ye mais ye o ya ebisaki nga ezaki akati ya chambre na motema mabe te maman Eliane sola ki motema mabe na bimiso akati ya chambre oyebi mobile masolo ya libanda boeza na problème te masolo akati ya chambre soki abimi libanda ezelo komko emiliaka mobali na ningo abi o ya ebisanga taso na mwa mobali ne na ba dictature na zaka nango na omona ka elote na zomona ka eloko te et puis mukolokande komata mukolokande komata nga fai mobimba ba koyokango na ba toujours que Michel ngaza pona obebisa te kasi za pona kobungisa surtout tala yango na miso malamu so tala yango na liso bien on comprendre yango malamu toi ça qui dit là accent sana merci beaucoup Matondo que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshene bana betu bonso bonne journée boka mataba bisous bye bye.